ndeko tilo makako kutana sama lokondi alobi soki ondimi tombo la minere wana notre premier ministre sama lokondi lokole ezali cop moya boya ezalité a commissaire premier ministre alors bakamati ambassadeur ya Italie wana batindi ye po akende kofongola nzela minere sala nini ebima ndeko Kabila lokola zaki kanda abengi colonel moko rwandais komona ye Claude Rusindi oyo abomaki ambassadeur wana Claude nani Rusindi yoka ba vérité Kabila na kati ya Dubai wana asali 4 jours akamati nzela akerisi bisika asombaka minduki na ye awa yo kozonga balobaki na biso batie bato mpo bakontrole Kabila eza lokuta mama bakosi biso badesarme Kabila basali yango na koloba gouvernement ndeko tilo monele ekomi rachete ekomi ya kosomba nata oyo okotekela bato ministère cop ntango moto akoti akomi kosala liboso avant aservir akolingana mbongo nesani ezonga et pourtant totika mikolo ebele te mama wana Marte azali 50 rwandaise 50 angolaise mama ya Marte wana akufa na bitumba ya Angola tango Savimbi azali président na kati Angola Merci Nabino Bandeko Balandi à émission Tolo Belamboka Congo, vraiment Bandeko Balandi à émission Tolo Belamboka Congo, la pesi bino mbote sikanyo sur les amis bino, petit kaite kimi anza betata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonia na biso vraiment ya océan du Congo, na confiance au tozo bozo pesa biso et puis merci na Bandeko ya biso o vraiment bozali ko kanisa biso te la mosala tozali ko sala et droit de l'homme international et yeba pe biso ba kombo la biso ekota à cas de likambo pour tous à la vraiment la sécurité. Merci encore une fois bandeko la ngai ba papa. Merci ali ndeko la ngai moko pe outi ko ba ete maman océan pourquoi biso toza la souci ya ko sunga yo mais ozali ko boya ka ko pesa biso numéro ndeko la ngai la boya ka ko pesa numéro te na lobaka numéro oyo eza affiché wana na barre ya écran na biso tango botala ka émission soko bengi numéro wana ko océan de la presse pour le moment ndenge na za la téléphone te ndenge na zolo baboy naza kutula ndeko la ngai moko ya moso asungaka ngai via makambo ya kimbangu na mbongo efalaka pesa ngana somba téléphone mobimba auti ko tindela nga $60 ça veut dire pour la somba téléphone ya $60 ay ko kokate téléphone a bien bandi ba 150 kende likolo yango no moni ke naza na difficulté ya téléphone donc soki bo nibo sunga ngai bo pesi ngai téléphone bo ko zwa numéro na ngala ko boya te mais to boya ka pe pour la nini na ba menace ba numéro omoni maman océan abilo ndenga azaza boye moto ko benga ya menacer asali makamsusu yango pe to evitaka mantuka ndeko pola lisungi to pendenge ozoluka ete bakombo la biso ekene ndenge bozo sala boye ngai na boya kate parce que toza pe censé ko sala protéger parce que nous sommes menacés dans la République démocratique du Congo le kolo ya musala auto salaka na banzi la mi expliquer malamu et ko zali sous problème te la bandeko la ngai. Merci encore une fois na bandeko tozali bongo na cordon ya biso oyo ya lamuka oyo azali ko bunde la République démocratique du Congo na sima ya président Eli Martin Fayulu Madidi. Pourquoi président Eli Martin Fayulu Madidi pambate yende oyo to pona yende oyo ba congolais balingaki akamba bango pe abikisa ekolo Congo na banze bomoni ete mokonzi oyo congolais pona te bomoni ndenge ni Félix akonyokwa peuple ako souffrir yango bango bali kolemba koloba te yango mituna botunaki bipai na bipai ngai penza la kokai kozomisela bino te yango nalobaki naluka cordon po aya pe encore une fois la bande kolanga la sina lobaki mutu oyo koluka lipambeli na ye na nzela ya océan du Congo pe ya malobeli nango océan de la presse congolaise na kobomba ye te pamba te moto oyo akabi eloko na ye pa ya mutu azali censé ya kopesa mpo nazo te ya pe évangile tolingi ete tobunda komba la biso na solo me na lokuta te komba ezali ya mbongo te ke babengi moto amela ta mai yokangi yango komisi yango ya yo ndeko toko avance te bango ndenge babundaka boye baza censé ya komelaka ata mai. Mais merci encore une fois ndeko la biso vraiment oza na mikili ya France na boyi nanga kotanga kombo mais ya mboto banda $20 na yo yango oyo natandisi yango pe nazali kopesa yango epai ya
cordon $20 yango cordon za ndeko moko na français alobaki maman c'est soki na tindola te loko moke okanisa ndeko wana mobali na mai yango pe na bengaki yo nano pour ozwa mai wana o remercier bon to kotala maman el kamola msa mokolo mwalelo. Merci maman, merci makasi na likanisi oyo oza kokanisa na bansa maman Océan de la presse azali mutu moko oyo motema eza polele azali mutu moko oyo azali sérieuse leloko nyonso soki eleki na nzela na ye tosungamaka nga pamba te bandeko na nga misusu ebele bakutana na mabako eloko ekoma na maboko na ye vraiment tomona yango na motema pembe na maboko akofungwama napesi merci mama na ngai bisika ozali oyo otindaki na mama Océan de la presse ndeko mobali ndeko na nga mobali merci beaucoup oyo otindaki na ndeko Océan de la presse mwana mboka oyo toa kobunda ye komba elongo na akomisi yango mpe nazwi yango napesi bino merci makasi na likanisi oyo bopesaki bomeki kolakisa ngai ya kopesa nga ata mwa mai ya opiri na mela napesi bino mbote mpe napesi mama de la presse Océane mbote mingi mama nanga mbote mwana mboka esengo vraiment eyingela kasi ezali nango moke pamba te na oyo bokosala mpe na bapréparatif oyo tozalaka na yango na banzi kesengeli basunga bino makasi pamba te tolingi bumbu ntango tolobaka tolingi bumbu tozalaka na bango na bata mosusu mais tolingaka mpe koexpose baoyo ya biso te oyo tozalaka na bango mais eloko ezangaka biso kati tokobianza mpo baaction mosusu mpo bosala yango ezala mbongo lelo bomoni ndeko na biso mobali na kisangani babomi ye seke barwandela baliaki bakanalize Félix Kabila pompo mpo oyo azotia miso makasi biso mpe tolingi tosalaka bongo mwana mboka tosolola likambo ya 48 heures des eleki carré gaboni tokozonga to tokozonga te. Merci beaucoup maman Océan de la presse biso tozali bakongomani si je me souviens encore en année 1998 oyo peuple atelemelaka Rwanda Congo yango ezaka Congo mibale te ezaka Congo ka oyo et puis soki natali esprit ya peuple oyo ezaki na tawana eza différent na esprit oyo eza lelo il y a des jeunes oyo lelo soki motivation ezali soki makoki ezali bakoki kozwa décision ya kokweza Rwanda wana nous tel que nous sommes là tozali na beaucoup d'espoir ya kokende na ambassade ya Rwanda wana tosali esandi makambo esalami mais qu'est-ce qui nous manque possibilité ezokozanga biso lelo pozwa mutu songolo pakala oyo aza kosigné eyoma ya kolinga ke non lelo la vie ou la mort esengeli mwa misolo ezala oyo ekopesa motivation nakei soki nakei mpo nazonga upa nakei bitumba eza lokola soda oyo akei guerre oza komona bandeko barwandais baza souteni na ndeko Chilombo alors lokola bazali souteni na ndeko Chilombo mpo na biso tolonga bango bakosenga misolo eloba yango tosengaka na bandeko na biso bazali libanda na susi oyo bozalaka nango ke biso tomeka kobundela mboka babundelaka ngo na mbongo vraiment soki obundeli mboka na mbongo te okolonga bitumba te obeba kocorrompre yo oui lelo soki omoni Kabila na batu na ye na ndeko Chilombo na batu na ye bakolonga makambo c'est parce que mbongo yakoloba eza koloba alors biso mpo na biso tokosenga na président Eli Martin Fayulu te yebi ke Martin Fayulu azali na babaobao bazali banda mboka amen babaobao bazali banda mboka eza nde bino bandeko baza na kila poto yango tolobi na bino biso nzala ya koboma biso mpiaka yo koboma biso lelo bato bakozanga meme 1000 francs ya transport me ngai mpo soki naza na posa tobuka ambassade ya Rwanda wana ya le système oyo biso tokosala parce que ekozala so marche te ekozala likanisi oyo biso tokosala liboso tokosala etide etide wana ntango toya kosala ekosenga biso mpona kokomaka sur le champ la terrain otide awa soki toyindisi soki tosali boye tokobilela wapi oui ça va mais soki misolo eza te motu nyonso akobanga yango nalobi okokoma na wana ndeni mposala perspective voilà soki mbongo eza te okokoma te yango nalobi boye bandeko na ngai bokanisa te ke biso tolembi te nous avons la force ya kosala makambo wana nyonso jusqu'au bout mais eloko eza kozanga biso possibilité soki bolingi ke non boyoka son bocha 2 semaines c'est trop bokoyoka ke Rwanda esali elali toza na assurance
ngai mwana mboka na uti kopesa biographie ya mama Martin de Kochilombo awa bandela na ngombe lisolo yango wana epesa ka moi pesa na esali boni susu pe ndengo za bokutu atande to zano boye na ko banga lisusu ke bozongi na photo kufuyo bilamba pola nini mingi ko sala ma passe dans na zo ka soki na zo na chapeau na lata ka ilamba moko boye po isipanga ilungi vraiment mais c'est quoi mwana mboka yo po que ko kuta la biographie mama Martin mais quand ko expliquer le sous peuple bayoka. Merci beaucoup maman Océane. Biso tozali bayi mboka. Congo onza biso. Vraiment. Muta e bande ya mboka tinelo biso totikala ko changer nationalité. Nous sommes des Congolais. Nous resterons toujours les Congolais. Ndeko Chilombo biographie onga na pesa kawana eloba makakaka na radio nationale congolaise wana bwa ko benga RTNC. Oh oui, mais belé bayoka te. Non bayoka yango batu soki babomba kango c'est parce que bango bakozwa kanyaka. OK. Biso lokola tozali ba oto lobelaka bosolo tango nazwi yango na komi ko analyser yango. Na mona ke makambo ezaki lokuta. Avant ba pesa biographie ya Ndeko Chilombo liboso batangaka ya mama Marthe. OK. Balobi mama Marthe azali fille abotami le 14 juillet 1952. Ndeko Chilombo abotami le 6 octobre 1963. Kasi Ndeko Chilombo pa na bango azali mwana misato. Oza komona? Alors yango tomoni tango Ndeko Chilombo abotamaki mama Marthe azali na âge 11 ans. Wana boti Chilombo. Wana boti Chilombo. Mwana misato na 11 ans. Bongo mwana liboso. Siko mwana liboso na mibale abotaki na âge nini? Mama na likambo mwana mboka oyebi tango na loba eloko wana epesa panique te tu le la panique pour jusqu'au moment où je te parlais bazoko luka même photo na ngai image na ngai ekabwami partout oyo baza koluka bisika nini bakozwa ngai mpona akisala nini mais bakozwa te mpo bango monde bapesa bio soko azalaka tata mwasi na ye to mama leki na ye to azali mama leki na ye te azali tata mwasi na ye te azali mama ya mama Marthe wana mama Marthe wana nde azali semeki ndekomeka na kobomba po bakamisa ko ya mabe nenga makoloba bosolo ngela ko bala ko obengisi ngai akate bosolo koloba bosolo na ko banga ndeko langa to comme sous danger na ko banga te bon bona nga lelo na banga ko banga te na banga suli parce que na komi lokola ntaba o bakati mutu pe la posa la ona ntenga pe batu ba sala posa la ngabo ba vérité ya boye oyebi ke ndeko lumumba so tata ko banga mbele mboke bonga te. Ah oui, on bombarde car les campagnes la Sénégal. Maman wana Marthe azali 50 rwandaise, 50 angolaise. Maman ya Marthe wana akufa na bitumba ya Angola tango Savimbi azali président na kati Angola. Je te dis la vérité. Mwana mboka. Ndeko na ngai batu lelo soki akodawa na lokuta cordon yango nde akoboma mboka cordon bakoya koboma pamba ngai na minute oyo mama na ngai mama azali rwandaise angolaise aza 50 rwandaise 50 angolaise mama na ye ali rwandaise tata na ye ali angolais tata na ye azalaki na cortège ya Savimbi ntango baye kosala bitumba ya Savimbi tata ya motu wana azalaka na kati yango omonaka ebomisaka ye mais mpona kolobaki azali congolaise eza lokuta monene bonsko Chilombo auti wapi Ndeko Chilombo mama eza pasi bon mokomela mama ya pe na merci beaucoup nalobi na bayimboka boye kati na mboka na biso nde toza boye balingaka bosolo te soki akobeta bosolo mingi okomi enemi c'est ça yango nalobi na bino bayimboka keno boyeba ke makambo wana eza koyinda. Vous savez que image wana ekomati epa ya Ndeko Chilombo ezali pamba te ekomati epa ya mama Marthe na Rwanda balukaki makasi na Rwanda balukaki ngai yo bien sûr bomba maki epa ya Ndeko merci pe la yo Ndeko protéger ki makasi pamba te soki bazwaki ye nde mutu tamusangaki alilisa biso ya koleka mais Ndeko na conseil mwa moke na kopesa ke nayebi ke ntango na koloba bato babi mama oseyo komi kobanga te tozobanga te ezali na biloko mosusu lokola toza na soutien te tolobaka bosolo esengeli tomelaka mpe mwa mai pamba te Ndeko oyo tikino loyembele tozoloba boye azali kolukama epe ngai moko mpe azali kolukama alors bemission na biso batalaka yango pamba te babenganga na Kingabwa bisika oyo bato ya Kabila basalaka mosala ya kotanga bafilme na biso ezalaka na Ndeko mwasi moko kuna abenganga alobi mama oseya tikino lelo bayebi te bisika nini ozalaka me komela mai ya bato wana te Kabula yebi
tokutana ba généraux mususu na ntoko pona ko pekisa biso alors ozomona ke tango bato ba ko signer yo maboye esengeli bato na baza protéger mais biso passe na biso ke tozala protéger te tango to senga ka misolo za rapport lia te to lingi to silisa de kambango o mona ti ba risque bango ba ko zwa c'est quoi ya boye ba ali tale bele to akala bango so ba monga ka be mamosa ya to ke mu ko nini mais tango to ko yoka na be na lokuko to bongisa pe na lombango to sali kambango po to silisa e ko makalokola nzembo mais bato ya mitema malamu bozali ba oyo bozo signé que maman c'est moi 500 na yango maman c'est moi $1000 na yango maman c'est moi 200 yango alors bande ko langa wana to sala pour ambassade à Rwanda lala moi je vous en prie nazo senga po bana biso ba kitaka déjà terrain batala la biso alors lobby ambassade à Rwanda elala la Congo exister les sociétés et cause la malamu ka so boyo kelinga ndeko sikoyo nini penza obino bozokana na mutu pamba te bato mosusu balobi balembi bino kaka koyemba koloba bozokata bapongi bozoloba mais au juste eloko moko vraiment oyo bazozwa neti du concret eza te c'est quoi posa na bino mpe eza nini botikala kaka kolamukaka kilte matinale bosali kilte ya pokwa lokola bandeko ya limete to mpe bozala susi ke kosala eloko ya bongo mpo peuple azwa conscience et après bosala eloko moko ya une fois pour toutes Chilombo alongwa président de la République to bozolinga boke na maponami on a 2023 et bosala wana mboka biso to akola la pongité pe eloko biso to akosala les masanoté oyo biso to akosala les politique pe za combat politique na biso eza ba biroté OK politique na biso eza ba assemblée té biso to akosala politique à terrain c'est que soki yindi et yindi to lobaki na bandeko oyo baza kolanda biso boyi mbote na bino banso bozali na kati na mikili ya poto bokolanda biso biso pe awa na kati ya Congo tolali pongi te to akobunda bitumba objectif ya combat na biso ya lini 2023 oyo Tshilombo Tchaki wana ezali ye na bandeko na ye OK mais mpo na biso bakongomani 2023 totyaki yango musika nakoya biso mwana mboka oyebi ke lelo na kati ya gouvernement basali wana ye nyonso ali te wana makambo yini nakoyebisa yo ti kokoma kokufa ya liwa ya ambassadeur ya Italie wana makambo eza ebele na kati wana soki na bandi kobetela yo lelo gouvernement oyo basali Samba Lokonde a déclaré alobi budget oyo baprésente ye yali moke ekokoka te na kosala oyo esengeli mpo na ye awa lelo bakomi kooblige mutu nyonso oyo azali na posa ya kozwa ministère na gouvernement ndeko Tshilombo faut apesa $100,000 nakoloba na busolo faut apesa $100,000 kundolo lukaka ba problème mais mama na ngai nga naza moto naloba busolo ti nga nali moto nalobaka busolo ya même déjà oyo na kati ya gouvernement wana bakobenga nga mpe bakoyebisa ngai ndeko tala makambo akoleka kotoyo lokola ngai naza ya peuple congolais nakobomba eloko te yango nakoloba gouvernement ndeko Tshilombo lelo ekomi rachete ekomi ya kosomba nata oyo okotekela bato ministère cop ntango moto akoti akomi kosala liboso avant aservir akolingana na mbongo nesani ezonga et pourtant totika mikolo ebele te dede akosaki biso kisalumu ebanda ekomi ya kosomba bato kisalumu ebanda ekomi ya koteka baposa ministère baci mpe ye wana lelo candidat unique candidat unique mais eyebanaki déjà eyebanaki awa lelo makambo yindi yeba bien ke mboka na biso ekomi na danger comment tozali na mosolo moko oyo ekoki kotombola mboka na biso bato base retrouver maman tel que je suis un licencié mais banda nasilisa kelasi na ngai natikala kozwa même coopération akozala journalier te mais sala makasi lokola Tshilombo kozala chance eloko pamba omoni pour le moment ngai ata Tshilombo alobi na ngai zwa mosala na kozwa yango te mpona nini non eloko wana eza moyibi balobaka soki okutana moyibi yo mpe okomi moyibi soki eza likita na ndoki yo mpe okomi ndoki yango nakolakisa bokasi na nga atake mobali mpo to ekarde Tshilombo moto ya malamu akota mboka esala nini ebonga yoka ba désavantage ekombeli biso na kati ya Congo notre pays RDC azali na 80 millions d'hectares ya terre arable 80 millions d'hectares ya terre arable oyo tokoki koimplante eproduire biso bambongo ebele lelo 1 hectare ya nana ezali $15,000 soki toutilize 1 million d'hectares ya terre arable
tozali na nana tozali na 15 milliards de dollars. 1 hectare ya pomme eza 13 000 dollars. Soki tosaleli 1 million d'hectares toloni pomme, nous avons 13 milliards de dollars. 1 hectare de banana plantain ezali 12 000 dollars. Soki to exploiter 1 million d'hectares de banana plantain ezopesa biso 12 milliards de dollars. Tozwa so bafruit wana mosusu soki tosangisi mbongo wana nyonso ekopesa biso combien? Mais pour le moment terre arable na biso etekami na plus de 50%. Etekami na plus de 50%. Mbongo bakaboli tekomi na mabungu na bango. Bachinois basombi, baindien basombi, balibanais basombi, barise yoka bapays bakotekele kaka continent moko nyonso wana bapesa bango manduki. Comment boma bakongolais? Mais bakongolais bakoma banyama na bango. Lelo ndeko Kabila lungu ate Dubai. Bakosi biso Kabila kimi abengani wana pour le moment Kabila za awa azongi déjà. Bakosi biso kabi ni ya kutambola. Bakosi biso ndeko Kabila kimi ndeko Kabila saliboy eza kimi minere wana eza kuna na este. Kabila bongisa pona ye pona préparation élection en 2023. OK. Akamataki sama lokonda tche wana po abatelaka yango. Ndeko Chilo moyo ko comprendre yango abengi mutu oza ko batela minere wana ezaki sama lokonde wo bakomisi premier ministre. Ndeko Chilo makako kutana sama lokonde alobi soki ondimi tobotola minere wana notre premier ministre. Sama lokonde lokole ezali cop moya boya ezalité a commissaire premier ministre. Alors bakamati ambassadeur ya Italie wana batindi ye po akende kofungola nzela minere sala nini ebima. Ndeko Kabila lokola zaki kanda abengi colonel moko rwandais komona ye Claude Rusindi oyo abomaki ambassadeur wana. Claude nani? Rusindi. Yoka ba vérité. Sikoyo quand Kabila tiki wana pesi ordre. Donc Kabila oke Dubai atiki basa. Oui, Kabila kendaka Dubai dimanche. Alors derrière moi, mutu nyonso akokota kotoyo. Lisole sala nini elala. Kabila ke dimanche Dubai. Leni na tongo ambassadeur wana sali pe akomi na kata ville. Olia tele na kata ville te akoti tina zamba. Akamati mwana muka 12 ans akei kotika ye. Kote ba kote minyezali. Mwana wana tango bake kozonga na bango nde tango bapesaki ye makambo oyo esengeli basala ye. Balalisi ye mbuma babomi na garde corps na ye babomi na chauffeur na ye po lisolo esala nini eyebana te. Kabila tango akendaki kuna aza koyoka nini ekosalama na liwa ya ndeko ambassadeur wana tango ayoki kenkimi ezali lelo Kabila sali azongi na ye me bango balobaki tango Kabila kini epi bakoautorize mutu akokima mama na ngai Kabila akoke Dubai na simane na 34 généraux. Boni boy ndeko Kabila kei Dubai avec 34 généraux. Nyonso akosoma minduki, je te dis la vérité. Akosoma minduki wana akosoma pona nini? Po accord ya 2023 ceux qui va bouger, mais ça c'est ça la nini? Ebeta. Kabila na kati ya Dubai wana asali 4 jours akamati nzela akelisi. Bisika asomba kaminduki na yi. Awa yo kozonga. Balobaki na biso batie bato po ba contrôler Kabila ezali lokuta mama. Bakosi biso ba désarmer Kabila. Basali boya na boya ba soldat na yeme na jeune mpe ba soldat. Na kei kokuta na président élu jeudi oyo. Na robi na kobeta turukuna. Na kamati moto parce que na beta ka baturukuna mingi pona yeba. Moi je suis chercheur des informations. Na yebi. Na ke kokuta kaka le même bateau bazaki ba FARDC. Lelo ba bongo ba komba policier. Oh, na ko ba no vérité. Na ke ba bile bateau na ba soda ko ka bango bateau bazora kawa. Lelo ba changer bango tenir la police. Na tuni bango ndeko. Soki bo désarmer jeune boko bénéficier nini. Jeune mo ezali eloko mubutu atika. Batno so ba yibango. Si y a une chose au Kabila sali na befo na ye ezali ki Pour le moment, quand la jeune de continuer à faire biso. Pour
le moment soki Tshilombo aza na poste à désarmer Kabila faut récupérer Kingakati et puis bapekisa mpe olifatambola basobe oui c'est parce que Kingakati nde ozali ferme ya Kabila bacomplexe olive te parce que olive aza première dame mituka Kabila akotambola Denise Nyakerero baza bon nakoloba loke lisanga bonganga lobaka na biso ke pays oyo eza na 3 présidents eza na président rebelle eza na président inconscient eza na président éli bandela nano na Congo tozali na 3 présidents eza na président rebelle ezali na président inconscient eza na président éli wakomona awa lokola toza na 3 présidents bapremière dame mpe baza misabato ndeko Kabila akotaka na mboka oyo basalaki élection te ayaka kobotola yango na makasi na rebellion na ki assassin ndeko Tshilombo aye kozwa kibokonzi wana na ki conscient député moko aloba na ye ki tie conscient wana yo yebi yango te na yebi ezali na muto babengi président élu oyo nga na yo tovota ye nde mokolo makambo ye nde moto akosisa nzala mboka oyo ye nde solution ya Congo oyo tobengi Martin Fayulu Madidi sikoyo lokola Kabila akomi considérer que il est toujours le président ça fait pas kobenga la première dame vraiment ndeko Tshilombo ye na UDPS na ye akose considérer lokola plan ndenge na ye ndeko na ko bona zo tapola ko mola molile ko ya tala kaka lelo mama na ngai mboke baby UDPS kabwana deux parties ya fils mukoko pe ndira nga sala lelo na UDPS kabwana deux parties na uti kolanda ndeko Israël Mutombo na député moko ya provincial ya Kasai bakoloba nini badéputé ya provincial ya Kasai bakosala réunion ya assemblée provinciale na église nakoloba no vérité na makambo nakoloba ngo na kati ya émission mais balobi mpe badéputé mosusu ya UDPS bazoluka bakutala président Liberté bakendaki déjà basi bakendaki déjà dernièrement président uti koyamba 104 députés natangi baparti te balobi na ye le président élu votre honneur toye epai na yo tosandele na parti na yo mpo yo comme majorité na assemblée nationale président alobi na bango bino bavotaka bino mpona kobundela peuple mais depuis bokomi namoni eloko moko ebongwani ezali te soki boza na posa bo comme majorité bino nanga tosangisa makasi tobunda bitumba Congo ezonga na maboko na biso pour que boko na majorité mais soki mpona lelo ngai Fayulu napesaka mbongo te napesaka pono te napesaka chapeau te mais peuple avotaka nga ndenge alingi lokola bolingi bongo boya tosangisa likanisi tobengana makabila na makangu na ye babima na mboka bakende comme ça totikala koreni na kati ya Congo c'est ça le problème alors UDPS lelo akomi deux camps comment le véritable Kasayen oyo bakoli na biso awa oyo babotomi na biso awa baza contre makambo ya ndeko Tshilombo bato oyo bazali kokotela Tshilombo ezali bato baye koya bauti mboka na kati kuna banda abotama mwinda balabala ayebi yango te banda abotama ayebi komela moto na président banda abotama ayebi komela nkoyo ya malili te sikotango baye komona ke non ndeko Tshilombo mama na ngai mokolo moko nazwa transport kobanda Kingasani ti de bolo 5 transport oui alors lokola bango bazaki na bamoto na bango oyo batekaka diamant na ntango ya moyibi yango ikasanzi baye nango lokola mboteyage eza mingi bakosala na poko nango azwi mwa 40 000 francs era kokenda terrasse ake mama oyo ateka na terrasse wana akobenga ngoi mama apesanga ngoi namela mokolo moko nakola ndeko UDPS na ndeko eza ngoi te ngoi nde ancien gouverneur na bino na Kasai masala wana babenga ngo kombo ngoi eza te balobi te bongisa mpo balobi biso tokomi tribal biso toali tribal te biso nde toakoloba makambo ya solo mama na ngai biso soki tozaka tribal ngai nakomi majeur na 2011 oyo nabandi kovote biso tovota papa Etienne Tshisekedi na ta wana papa Etienne Tshisekedi azaki koloni azaka Kasayen toyoka kutu bandeko na biso bakasa baloba na biso soki tozwi bokonzi tokonyata bino lokola bakayasa mais biso tokipa yango te na ntango ya Emery Patrice Lumumba mpe asonam era bundi bitumba mboka mobili ezaka na nsima na ye mais nayebi ke papa Lumumba azaka Kasayen ozo comprendre biso toza batribaliste te
mutu akokota tribaliste awa ezali ndeko Chilombo mwana mboka na batela yo penza pamba te to komi kokela mwa molini bandeko mingi ezali akoloba kasi toko batele mpona nini bokomona mwana akolinga na tia mwa mai pamba te ndeko penza bakolukisaka nde balukisaka nga alors so tokutani biso mibale toyebi kopese te ekozala mabe mingi tokomi na suki émission ndekolanga merci alors bon soutenir bango pamba te bango baza na décision ya kobunda ya kolibere mboka na banzi bile moko boyoki badepute so nalobaki yango boyoka bolobanga lokuta mais badepute wana bakendaki bango moko ya IDPS baboyi ndekola bango Félix auto koyebisa bino na mikolo mizali koya mwana mboka numéro na yo bato mosusu bakozala mposa kobenga yo soki mpe babenge epai na nga tokokutala kaka me mwa maloba ya suka mpo tokabwana oyeba mpe kozonga merci beaucoup maman Océane de la presse na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bakolanda biso bitande ete bisika nyonso bozali numéro ya telefone na ngai ezali plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 wana nde ezali numéro na ngai soki bobengi ngai na WhatsApp bokozwa ngai nakopesa mbote na bandeko nyonso oyo bakokanisa biso ata na kopo mai bo akopesa biso tokozala bengra te comme je viens de le dire awa maman je suis licencié en économie politique mais lelo po mona nazwa même engagement c'est problème alors lokola bandeko na biso libanda mboka bakokanisa biso côté na biso même kopo mai tokozala bengra te faut topesa bango merci na pesi pe yo merci na motema malamu oyo eza nango batininga moi quelque chose pona melata miliki opesi ngai vraiment na sengi merci na ndeko oyo asali acte wana yeba beke soki ozinga te obengi mama oyo nyonso kopesa na komona yango pe na pesi bino mbote bolanda malamu nzambe apambola bino apambola biso na kosenga na bino lisumi ya mabondeli na bino ndi yango protection na biso amen amen surtout wana vraiment botiaka biso mingi na mabondeli boyebi mboka eza infiltré bakolanda biso na bandenge nyonso bakosa nakolala na ndako ndenge nini okolala te okolala na ndako te parce que toyebi ke makambo ndenge ba vérité to wana bomba pe bato mosusu bakokanisa kaka fata tika bango kaka bayeba mendeko alalaka so na ndako te wana na boya lobango mpona nini ezali babiloko ya exposition pamba te ntango bakoyeba bongo bakoluka bayeba batiaka mitambo bato mosusu likola $50 ateki ndeko na ye mpo nzala ezali mais mwana mobali oyo akosouffrir biso moko tokosunga ye mpe na bandenge mosusu mais ya bino mpe ekozala malamu sikoyo tosala nini tosunga Congo mama Océane mokolo moko ntango nasalaka chipo ya président Eli Martin Fayulu ndeko moko ayidepesa benga alobi na ngai ndeko eloko wana osaleli Martin Fayulu soki osali Chilombo okokoma na mbongo ebele nalobi na ye ndeko na ngai tozala quand même bacongolais finalement moto moko akobondela baeglise boni vraiment ngai lokola na pona église oyo tobengi décidé to lamuka ya président Eli Martin Fayulu biso tokotikala kaka bongo et puis lamuka ezaka moko kaka ya bango ya na muzitu non lamuka eza moko tobenganaki Katumbi na Bemba parce que bango bakomi bato ya détendance mutu moko akomi la libéra biso totikala na Martin Fayulu na Adolphe Muzitu merci mingi Kabouya l'homme puissant voilà vraiment tokomi na suki émission bato botunaki na banzi boyoki malamu ke Bemba baza lisusu te donc Bemba soki atangi komba lamuka tokangisa na boloko soki Moïse Katumbi atangi tokangisa bango baza lisusu te merci l'équipe technique voilà moni bongo Kabouya l'homme puissant la sima ya caméra on échange pas l'équipe qui gagne merci à notre coordonnateur Dacosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais merci à notre réalisateur et adorateur Judeka merci à Pape Dieu directeur à recherche stratégique et merci à Sango Mokondi Parabe Miso Babiso et mon ami de tous les temps Dieu nous le soit que Dieu vous bénisse merci Nayo Blondine Petit mon ami privé et personnel assistance par la Mokolomo Lelo merci encore une fois la Ligue Kamakanaki na Autriche et rata jamais bozali tellement belé boyoki to salela poto songa Congo ce qui est soit été to kutana bye